Mais tala lelo biso ndenge totikali. Donc basunga biso nyonso yo tokomi boye na musala ya l'État. Tozali ebele mususu lelo soko azotambula na makolo nyonso ekatana. Je pense que cette famille-là, on a violé une fille, on l'a traumatisée, ils sont allés appeler la police ne pouvait pas se présenter là-bas. Ça, c'est encore un autre cas. De grands projets, on a 10 millions de dollars pour train, tous à la train à côté de épave. Nanu bomoni na mboka te mboka Congo Zaïre à l'époque to sali don na Gabon to kabeli Gabon azali na problème ya ba train biso to kabeli Gabon mais quelques temps plus tard plus de sur 40 ans biso to sombi yango liso na Gabon tegela biso quelle escroquerie Gabon a tegeli biso zongi lisusu to sombi yango na 10 millions ba sokoli ici Joseph Kabila à l'époque président de la République pe babangité Joseph Kabila a la type bilamba a kepe na inauguration a continué la carte tri le très hors état la carte et ça on a trao et ces gens là sont libres. Gestion à déchets, Makabotali insécurité, parce qu'il y a des patrons en ville. Il y a beaucoup de choses. Et c'est tout à Daniel Bumba. Lobby. Qu'est-ce que Daniel Bumba a hérité d'un successeur, d'un prédécesseur? Jantini Ngobila est parti. Qu'est-ce qu'il a hérité de Jantini Ngobila? Jusque-là, Batubé va constater que Daniel Bumba a constaté, ça fait 6 mois. Est-ce que Bazar a raison ou pas? On lui posera des questions et c'est à lui de répondre. Les journalistes n'ont pas d'amis, tu retires l'objectif, tu retournes Mituna, et puis comme ça les infractions. Moi, je poserai des questions. Il n'existe pas de mauvaises questions, il n'y a que de mauvaises réponses. Donc, monsieur le gouverneur est préparé pour prendre part à cette émission. Je suis informé, je me prépare également en conséquence en fonction de la taille à gouverneur. Donc nous allons lui poser des questions. Lui également va répondre. Milingue Gobima la TV et Rosalano l'assistance en personne en danger à celui qui ne sera pas fort. Mais l'émission intervient demain à 13h direct. Ne ratez pas ces grands rendez-vous avec Daniel Bumba. Le mardi, ça sera pour demain. Le mercredi, nous allons recevoir M. Christian Bossembe. Maître Christian Bossembe, le président de CESAC, sera notre invité le mercredi. Donc le mercredi, Bozangate, Christian Bossembe, dossier à TikTok, dossier à Makabotali numérique, tout ce que nous voyons avec dépravation de mœurs. Il va en parler. Et puis, Makamonio sur la Kaki Bisso, pour la quoi assainir Makabo et Tali Média, où en sommes-nous avec ça? Monsieur Christian Bossembe, avec le dossier de Canal Plus, on a pas mal de choses à lui poser comme question. Nous avons zélaillé mon collègue mercredi. À partir de 13h, nous allons recevoir Maître Christian Bossembe. Ça sera sa première prestation en 2025. Et mon collègue jeudi, nous allons recevoir les Mineta de la justice. Enfin, nous allons prendre M. Constant Moutamba. Il sera notre invité le jeudi à 13h. Donc, jeudi à 13h, ne ratez pas ces rendez-vous de la haute facture. Nous allons recevoir monsieur ou maître Constant Moutamba. Il est ministre d'État, Tobenga Mineta. A Ozalala Biso Awa. Tonsolo Lanaye. Makambo Etali, réforme. Au Sénégal qui va même à niveau de la justice, état généraux. Togolobela Makambo ya Kuruna, Likambo ya peine de mort. Tokota la Makambo ya dossier administratif na niveau de la justice. Makambo ya déguerpissement, Mikolo Tomoni Ekiti quand même. On va parler un peu de beaucoup de choses. Ma position vis-à-vis à Rwanda. Bandegorangai, Constant Moutamba sera notre invité, le ministre, avec tout honneur en considération, les jeudis à partir de 13h. Et puis le vendredi, nous allons terminer avec Maître Laurent Onyemba, qui est un cadre de l'ensemble de Moïse Katumbi Tchapo. Il prendra part le vendredi pour répondre à toutes les questions d'actualité. Donc, vous avez déjà un tableau et la semaine. Vous voyez comment est-ce que les choses vont se passer. Préparez-vous à la maison. Vous avez à disposition à Bino.
Tani Nyogo Zalila, mais sachez-le qu'à 13h, nous allons prendre des dispositions pour être là à partir des 13h juste. Je rappelle, mardi demain, nous avons Daniel Bumba, le gouverneur de la ville de Kinshasa. Mercredi, Maître Christian Bossembe, président du CESAC. Jeudi, le ministre Constant Moutamba. Et puis vendredi, on va terminer avec Laurent Onyemba, maître qui est un cadre de l'ensemble. Il est aussi professeur. On lui posera des questions. Il va répondre par rapport à ma préoccupation, c'est surtout l'actualité et politique, parce qu'on parlera de la révision de la Constitution, on parlera de Moïse Katumbi avec l'ensemble, on parlera de beaucoup de choses. Ne ratez pas la semaine, les a garnis. Tout ça, c'est pour vous. L'autre semaine, Nabombi va inviter, il y a des ministres qui vont venir, mais vous serez informés peut-être d'ici la fin de la semaine ou en début de la semaine prochaine. Alors, Boza Ebele, Liboso TV Nabino. Nazo soit Maloba o émission Zami Balé, première émission. Nazo ba makambo na pasi na motema. Et osa bino pasi. Makambo na lingena la kisabino siko e osa bino pasi. O ga choc na ndako. Na kosenga la ba âme sensible ba se retenir makamba kolela ezalité. Je sais que c'est difficile mais kolela te. Kolela te na ndako. Kolela na ndako te. En tout cas na bonde libino vraiment naza ko s'excuser, naza obligé na la kisabino yango. Je sais que ça fera mal, je sais que ça va peut-être choquer, mais je suis obligé. Ne mentez pas rigueur. Bozala pe kimia. Bozala kimia ezali sango. Soki sango alobi esengeli koyoka. Ba député biso bato votaki bango. Biso bato tindi ba député kende na assemblée kende olobela biso. Parmi ba problème oto bisi ba député, parmi ba problème ezayibile. To bisi bango pe likambo ya kuluna, l'insécurité na ville province ya Kinshasa ou en République démocratique du Congo dans son ensemble, to lobela likambo ya banditisme urbain. Donc esengeli ba député ba bunda Bacha Marboko va voter la loi pour que l'État quoi couper ça va moyen nécessaire va résoudre le problème au Italie insécurité dans la ville de Kinshasa. Ce qui tozo bundana ba Rwanda mais togo bundana kuluna la quantité. To bundana Rwanda à travers M23 na AFC, mais nous ne pouvons pas nous battre contre l'insécurité au toza na kati. Et surtout bato bazo causer biso désolation, ce sont nos propres frères. Bazaba congolais ba grand frère, ba petit frère, bana na biso, mibali na biso, nde baza ba criminel, bango nde ba kuluna. Ça fait mal. Mais il y a des réalités toujours vivre là. Et l'État est appelé à mettre tout ce qu'il lui faut, à prendre des mesures impopulaires pour arrêter cette hémorragie. Ce que l'État sali en côté, l'État va tchaker na qui cité. Balé la rappelle l'État. L'État zara makokinyo sa kosili sa na kacher, akosili sa bandi, akosili sa pomba. So ki l'État makambo elekeli place à okime kozali sou tetikali refuge en Nzambe. Je suis en train de recevoir un monsieur. Ça va vous choquer à la maison. Ça vous fera mal. Nazobenga bobenga député. Oui, député a côté la kabato ya droit de l'homme. Député a côté la kabato ya droit de l'homme. Député a zo na français lobby la procédure, les voies de recours. Il faut épuiser les voies de recours. Et la procédure, député a zo expliqué la chambre et à parlement. O a zo le kanaba émission zo loba juridiquement. Statut de droit de l'homme. Député on a papier na e. Azala liboso bosolo ala na makambo na ngina loba na makambo na zo lax. Bobengelanga batu ya droit de l'homme. Bao balekaka na télévision, bao bakendaka na ba église protestante ou catholique na sa nzete bazo sala ba réunion na bango. Il faut les appeler à suivre bosolo. Nangina yoka batu ya communauté, bao ba expliquera tu vois juridiquement, nangina yoka analyse ya avocat. Tout analyste, avocat, professeur, restez devant la télévision. Biso pe ba victime le peuple, le petit peuple victime. Bozali boso atef. Je reçois pour vous un monsieur qui s'appelle Mongengu Maweze Faustin. Constantin, pardon. Mongengu Maweze Constantin. Le monsieur aujourd'hui a 53 ans, marié, père de 5 enfants. Azali policier, la grade ya brigadier, première classe. Azamwana ya Tchango. Naina ndeko liboso à télévision po botala musala kulu na sali na vie ndeko oyo. Est-ce que monsieur Moutamba Constant a-t-il le droit ou a-t-il raison il y a quoi appliquer peine de mort vrai ou faux
na lié na suka bino nde boko expliquer ngai émission ko zala mulaité bino nde boko expliquer nga tango boko yoka et tango boko mona e bo bisanga oui ezali vrai ou faux. Avant cela na yata isabino li solo ya garçon oyo bakataki loboko na lemba garçon wana zala pasi makambo za kotambola malamu te makambo za kotambola na malamu te garçon wana kendaki kankokolo tango basambisi bakati likambo alongwa na kank alongwa na lemba ba transférer bango na kankokolo bakomi na kankokolo place a kotia malade ezate azotambola na loboko na ndambo kankokolo ba moni place a kotia te ba bi place esili il faut basomba place ya kosomba finalement na kankokolo ba bimisi bango garçon wana longwe a se retrouvé dans HJ basengi bango $500 avant basimba ye so $500 ezate bango bakwa après zala no 500 na ebandeli mama na bango pe azale lo opesa te bazaki préparer te ki bakata mona na bango loboko bakena ngona nzungu bazaki préparer te esimbi te na minute oyo bazongi na hôpital place bazalaki na ebandeli na lemba azala pasi j'étais là-bas. Image est tellement la sensibilité que je ne peux pas vous montrer ça aujourd'hui. Mais regardez quand même, la rafraîchir mémoire avant Tozonga pour continuer la cadre Bosolo. On en parle tout à l'heure. Regardez ces reportages, on se retrouve après. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga, a pris part ce mardi 14 janvier 2024 à Limba à l'audience en flagrance contre l'auteur de l'amputation de la main d'un paisible citoyen. Mais bandé, crâne avec incision, des traces indélébiles des atrocités qu'ont subi Matal et Movili, victime de la barbarie des bandits urbains, habituellement appelés Kuluna. Ce jeune Quinois s'est présenté au procès malgré sa convalescence sur demande du tribunal pour étayer les faits tels qu'ils se sont produits. Sur base de ces récits de la victime et des témoignages recueillis, le tribunal a condamné l'auteur de ces crimes à la peine de mort. À la question de savoir si le prévenu est coupable, en conséquence, le tribunal le condamne en le déclarant coupable à la peine de mort. Cette sentence satisfait la population venue assister à ces procès. À la peine de 20 ans, et c'est le principal. Notons que plusieurs autorités militaires et celles de la police, à l'instar du commissaire divisionnaire adjoint de la ville de Kinshasa, Blaise Kilimba Limba, et Thierry Chitenga, ministre provincial de l'Intérieur, ont pris part à ces procès. Très bien, merci beaucoup. Je pense que lobby ce qui nous a alingi ou bien mon colo Toroyamba Constant Mutamba, soit les jeudis, na quoi la binoba image. Na l'ongolana ba partie sensible parce que ils ont ça la moi passe, Allez, tous allez en direct, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs. Na sengibino déjà moi bolimbisi. Ils ont batebele ba okokate, mais na sengibino bolimbisi. Na lingi na suka ngala koloba na suka soki toyoki na suka nde na koloba et puis na kofongola téléphone na yoka bino bakolo bosolo boyebisa ngai likambo ya peine de mort bozo sepela nango to bozo sepela nango procédure kulu nazo boma mutu na procédure te mais ko sambisa il faut procédure kulu nazo kata moto nzoto na procédure te azo brûler beta pesa kati ya bomi mutu mais ko sambisa il faut réflexion. Oui, mboke tambola na mobeko, si je suis d'accord avec vous, mboke tambola na maboko. Mais quand on tient à la télévision, c'est pour nous rappeler juridiquement. Quand on tient à la tika droit n'étant pas dans la kimia, mais quand on tient à la tapage, pour qu'on ait sa même verbe, on a liboso ya mouton azali victime. Pour qu'un victime à Zolo. Je reçois un policier qui va s'expliquer par rapport à ce qui lui est arrivé. Et lui, bon moment a été naïf. Ndeko Constantin. Mbote. Mbote, papa. Au solo. Na sepeli koyamba d'abord na bosolo eza mbala liboso ozolega na télévision bosolo omiyoki ndenge nini bosolo azwi likambo na yo pe asengi ke oya na télévision po tosolola oyoki yango boni. En tout cas na sepeli mingi okutana lelo na yo nayebisa yo na makambo oyo nayoki droit de l'homme
azo défendre bakuluna civique bakuluna. Très bien. Yango nazali policier na ye akisa que non ngai pe naza victime ya bakuluna. Il faut vraiment braquer une caméra par rapport à cette histoire. Et ça en permanence. Nous allons parler, on a rappelé à Wakiozali, M. Mungengu Maweze Constantin. Dans le bac, on a marié, père de 5 enfants. On a brigadier première classe, la police nationale congolaise. Et loko nini ekomeli yo to ekomela yo pour les loko manaita posali parce que l'accès le boko nae ndenge boko komona ndekwaza le boko te. Je pense qu'il faut que bamona vraiment la kati ya ndako bino batozola na biso le boko moko za kokata mais mosusu yo balongoli misapimi balé koto nde l'accès biso ya koto DT. On a besoin de l'autre là. Voilà. Ndeko azala le boko te. Ozangola ba angle nyonso bandeko bamona ke ndekwaza na loboko lisusu. Très bien. Je pense que Eli dit à la caméra on peut serrer l'issue encore davantage parce qu'il faut tout le monde a souka ya loboko place yango ezali. Ndeko azana loboko ya kukata. Azana loboko te ndenge azali wana. Voilà, azana loboko te loboko za kukata. Loboko moko misapimi balé balongola koto loboko moko za kukata. Policier ndenga za zande boy. Batu basali boy ezali bakuluna. Boyo kalikambo yango ndenge yango esalami. Comme ça toko fongola téléphone, batu ya droit de l'homme, hein, babenga mwa muke. Député à droit de l'homme babenga mwa muke. Bongo bino peuple bo kata likambo yango, bo tuna soki Constant Mutamba. Aza la raison ya ko appliquer yango te, likambo ya peine de mort, toto réfléchir. Elida, tu vas m'amener l'autre téléphone là pour les appels, je pense qu'ils ont la sac. Alors, Ndeko Constantin. Eloko nini esali obotama boy maboko ezalaki te lisolo nini ekomi poto koma na likambo ozangi loboko moko ya kokata loboko mosusu misapimi bale elongo otika la misapimi sa nini ekomela yo eloko ekomela ngai mama na ngai abota boyete papa na ngai abota nga boyete na koti musala ya soda kamata mayo Zoma est déplacé en tia côté. Ah ok, c'est bon. Na koti musala ya soda. Ouais. Na sali mingi na musala ya soda. Tozalaka na funa. Tango balobi funa ekende na changu. Nde tolongwaka na funa toke na changu. Ozala unité à funa. Na unité à funa. La territoriale. La maison communale. Voilà. Mais na bane ko sala na rond-point Ngaba. Na rond-point Ngaba. Na commune ya Makala. Rond-point Ngaba eza funa. Na commune ya Makala. Tant tolongwe kuna tokei na changu to bandi ko sala. Tozo sala. Bakonzi bane ko sepela mingi na misala option ko sala pona ko neutraliser ba civique. Bokendaka pona mission moko ya lutte contre kuluna. Tango to sali yango esili nde tozongaka bandako mais na ebité à l'époque on vanda wapi na changu on vanda kana changu mais on sala kana funa titango to ko kene na changu nazaka kana changu to sala misala o bakonzi bazotinda biso pona ko neutraliser ba kuluna ba civique tango to kangaka batu to kena kotika na qui de droit atindi la parquet atindi kuna mais na yebité ndenge nini ba petit wana ba bimaka na ba prison nde tango ko bimaka na ba prison nde na yako de trouver ba kuluna na ndako na uti musala na yo toke malembe na cadre ba opération où vous lutter contre ba kuluna bino bozaki parmi ba unité spéciale ya police oyo bokendaki changu na instruction ba kondi pona ko attaquer ba kuluna bokanga ba kuluna bango police azwa bango atina bango na parquet et puis baké à partir à parquet to éviter ndenge ni ba magistrat ndenge ni salamaki mais groupe abato bokangaka babima ndena ko retrouver oyo to kangaka na ba carte ya la police na tolo azaka faux policier te azaka policier azaka ka kuluna mais to ko joye na ba carte ya la police na opération to kendaka
tant tozwi na carte ya la police tomemi bango na qui de droit sambisi bango bakei ndenge babimaka nayebaka te nde bayaka kozonga bazongi donc ntango bazongi na ndako bakomi na ndako nga nakomi na ndako na déplacé nayokaka o bato baye kobayawa bakuluna bayawa bazwi mwana kasi na yo bakene ye bakene wapi o bana balabala na bino kaka bana kote na bino natanga baleki na ngai nakoma bakotika nabengi koto bakotika baleki so bamoni nga bakotika nakomi boye bamosusu bao bake non tika mwana mpaka botikela mwana mpaka nakomi to bokangi mwana kasi nanga sali bino nini na butu na parti ya ba 20h noka vie yo ebiteke non tolukaka yo yo nde ozosala tu po biso bakangaka biso ngabi ngai na kaka babandi koshemini ngai na baleki tozalaki na bango wana batikali kaka bo bazotala bandi kokata kobeta ngai nyonso makila bandi kopima nde nakoma boye. Donc ça dit, si je comprends, yo ozali na police bosali opération contre bakuluna bo reçu ko kaka bakuluna basambisi bakuluna batindi bango na parquet boyebi ke baké prison mais après quelque temps nzoka bakuluna na babima déjà bakuluna siko bakaneli bino police bino batu bokangaki bango bakozongela bino bakorésoudre problème na yo nde siko bakomi kolukisa yo na baningano mosusu na baningana nga mosusu bakomo lukisa bino. Donc biso ntosala opération to koma donc danger na nde bakulula baya koluka na ndako bakuta ote bakuta ngai te bazwi mona kasi bake dans la place na yo bakuti nièce na yo bazwi bake na ye tant on a landi na récupérer mona kasi nde babanda menace ko katakata ngabo. Donc bakuluna ba constataki que po bazwa yo bien il faut en fait neto lo baganyama makasi bazoge na simabana na ye donc bakangi mutu moko oyo za obligé faut landa so yo landi za ko la filer mutambo bachaki nde se retrouver là et puis ça ba ndenge ni tango tant on a comme incident ko ça ba ndenge ti bakato lo boko ça beta li solo wana tant on a tourné na zuma kasi na tourné on dit okende moko kaninga vie ye bité bakata yo nde muto teka biso bino bo sala opération po biso to kanga maka lelo to sila na yo de ba misa ba machete bandi ko bambanga tina ya ko retrouver na zana se na miminga itina ba hôpital na kei na hôpital liboso ya 7 ba boyinga lo kwanza ka policier na kei hôpital musu ya Butu wana ezala ba yani ezali ba 20h ba 20h olongwe bobando kendo hôpital bazwinga lo bingo bo memanga na hôpital ya munene bo memanga na hôpital ya munene wala bakati yo déjà na ba kati lo ko ko kimba moko koto koto mi sapese ko siko tango bazo kata katanga ti awa bakati yo tina libumo ti awa dete l'accent ba photo bozala ko parce que j'ai vu des photos au azagi torse nu tout bakati awa 17 awa koto babetanga nde banzete au pancréas pasuka na katali nde bandi komemanga na bisa hôpital ya munene bameninga na hôpital ya 7 ici awa yango ayangwana o ba panzi yo peta libumo na sebo wana za banzete bana kobeta bameninga ti na hôpital ya 7 baboyi bameninga na hôpital ya nini ya ba chinois baboyi po bayoki policier baboyi bameninga ti na mutombo baboyi so tawo moni ka policier awa te bokene kankokolo bameninga na roi Baudouin baboyi na yemti na quartier 1 na moto wana j'ai un pekisa ba moto tamu na butu te ti na quartier na bengi baninga na biso bazalaki wana ba roulage na chonga bi tala ndinga na zalia wa en tout cas ba menacenga mabe fobo memanga boke nanga nani na hôpital moto liboso otiga ega na moto to landa kai ti ba ni kolanda na ta na sima boba
camion na biso ya 0D oyo ya baroulage eza te moto ya moto aretrouve kaka ye moko nakomi na po matete nasengi mai bopesanga mai moto ya moto atali abiki no tokoki kopesa ye mai te soki opesi ye mai ya kokufa ele tokende na kan kokolo moya tokende na kan kokolo ele tokotisa ye na Saint Joseph nde nakendaka ti na Saint Joseph babombi nanu bachi na nga ntango komi na Saint Joseph babombi badge na yo babokolakisaki oza policier aza nani te bango babiki aza électricien frigoriste mpo nabomisa mpe bafrigo bacongélateur bozwa ye ntango bazwi nga bakotika na sale bandi kokatanga bilamba bamonisi ko badge aza policier nga abi naza policier bosunga nga bakangi mwana wana ya moto tatu bakangi babi yo okende te oyeli biso moto akufa moto akomi boye oyeli biso okokende te bakatikati olokwa nyama katika olokwa nyama nzoto mobimba loso na bimisi tina makolo te kolongolela mbate pardon balamoko babengi bainformation ya famille mpe ezolandaka mbangu ti baye kokoma bayebisi babi mwana na bino tosala opération ezosenga mbongo mpo soki tolandi o boyeboye en tout cas ekozala retard bafamille basekotizaki na baleki lokola kotambola na ye balufu banini basekotizaki famille mabindaki non basungi nga napesi géant oleko mpo ye nde moto alobaka kendaki non mwana okobika sala kimia abenga mpe baonisie bafilme ngai balakisaki non tala ndenge nini polisi azosala mosala na ye mais suka nango tala ndenge bapolisier bakomaka po asali mosala na ye malamu atindiki bato ide to mais suka nango bato wana bazongeli policier aye kosala nga ye droit de l'homme koki kondima mwana na yo bakosala ye boye na vie oyo ngai nakoma boye na bana nakosuka boni soki bakonzi bozomona ndenge nakomi boye bato bapeuple bozomona ndenge policier azokoma bapeuple bazokatana bazokata bango babditi eske likambo ndenge wana ata na nzambe oyo azotala biso ata na nzambe akolinga biloko ya boye esalama mpe bino bozosepela bozobeta maboko tala lelo oyo nga ndenge akoma vi na ngai ebeba estce okosala eso mosala koma na danger nakosala mosala ndenge nini liboko yango esimbaka mundu liboko yango esimbaka bato mpona kokanga tala ndenge vi nakoma nango yango naye kosepende mpona droit de l'homme tala ndenge vi oyo nga nakomi nango oyo bino bozokota bozolobake non polisi azosala mosala te polisi azosala mosala ni makasi toza ebele po soki toye biso nyonso awa antuka bokomona toza ebele tala vi na biso ndenge etikali nazozongela yo bandeko na ngai bakunguli policier aza eso na loboko te lakisa dete lakisa ye policier aza eso na maboko te kulu na nda kati ye loboko kulu na kati policier loboko moko bozomona ya gauche eza te eza ya kokende bakata loboko bakenda nango atikala komona loboko te bakenda nango alobi batyango na nzungu te oyo batyaka na nzungu mosusu oyo ngai bakati loboko oyo koto misapi misato bakata ekweya moto akati yango eza kuluna etumbu nini fo bapesa bakuluna nalingi yo benga nano en direct likambo ya droit de l'homme policier atikali malheureux ndenge atikali bo aza na eloko su te aza na mwasi aza na bana na mboko eza normal l'état il faut azoya en charge tina suka liwa na ye ta accident ya travail bakati ye loboko atikali inapte aolie sa bana ndenge nini avec 5 enfants aza na mwasi bana pe bazotanga. Voilà des personnes à soutenir moralement, financièrement. Nous devons le soutenir. Et Sengeli Totia et Maboko.
abundi pona mboka azui embuscade o bakuluna bake ko bombaye parce qu'il a été honnête envers lui-même. C'est parce qu'il a servi le pays. Soldat tikali bosa loboko. Kuluna vandi kimia. Police akangi, police atini na parquet. Magistrat lobi faute de preuve. Finalement babimisi batouana plus tard. Babimisi bango a se retrouvé na quartier akaneli motoyo akangaki ye baye ko sala mabe bakati ye loboko. Est-ce qu'ils ont fait ce courage la police pour continuer au ça musala? Mais en même temps bato droit de l'homme baza pembeni. Député à Missouri Lix alobi a commis il y a zamutaza évolué à Kenda États-Unis à Kenda Londres à Kenda Paris. Il y a eu droit de l'homme. Les députés ou la députée veut protéger Bano. Face à cette situation, vous trouvez ça normal? Et Constant Moutamba veut appliquer la peine de mort. Quelques individus mal intentionnés, avec des sentiments du M23, préfèrent protéger ces enfants-là parce que la procédure, bah voie à recours, bah le bélango français, mais Moutouatikali sans le beau kwaza liboso langaya. Le beau kwaza te l'accès le beau quoi. Le beau kwaza te. Azala le beau côté. Atikali sans le beau kwaza te. Koto misapi, atikali misato, mi bale bakati na bakuluna. Koto le beau kwaza te na gauche, le beau bakati. Bon, on va prendre une petite pause. On revient, je vais ouvrir le téléphone. Là, on a un téléphone opérationnel. Boeb Sanga, il y a peine de mort. Likanisi ya mabeto ya malamu. Policier azali boso na bino bakati. Bon, soki policier bakati boy. Nzete ya mobesu, bon mobisu. C'est trop. Nzala eza raison ko bateke mutakomi kulu na pona nzala. Po biso no sto botami na famille ya bato ya mbongo te. Malgré nzala, to ko ko zala bakulu na te. La vie est faite de choix. Et puis, au lebaï bakaka ya pas mais bakomi pe ko bomba batu. Ko kote la batu na kati ya ndako, ko violer na ko violer. Oza sur la vidéo ba Keren, ya garçon to qui na commissariat, si tu as cette vidéo, il faut me la mettre. O azo expliquer peu clair, tant que tu na opération, to violaka. So to koti to zubilo, so to kuti résistance, moko aza expert ya ko violer. Ya tapo la kamela déjà ba kifaro avant. Abelaka ba café na ya avant. Abelaka motu rouge avant. Bazana 4 opérations mais il y a un expert. Un département ya viol pendant l'opération. Baninga bako kata. Bamisu bako iba. Mais yé domaine na kokota te azalaka déjà bien chargé. Soka kota zo ga mwasi azawa. Akuta mama akuta jeune fille et sengeli a violé. Bato abongo lobité faute de preuve. Il faut la procédure. Il faut vider de voie de recours. À interjeter appel. Ce que vous dites là est vrai. C'est la procédure. Je ne vous refuse pas le droit de nous répéter la procédure. Mais nous n'avons pas violé Ndekonayo. Nous n'avons pas kata Ndekono loboko lokwa bakati policier. Nous n'avons pas sala Ndekono mo mabe. Nasuka to sala interview en tant que juriste qui dit les droits. Oui, ça biso. Yo en tant que militaire droit de l'homme. Oui, expliquer biso ba texte il y a droit de l'homme. Mais Ndekono azan hôpital ata mwana na yo. Je voudrais ça. Nagila mona député va violer mwana na ye. Ou bien va sali mwana na mabe pas ba kuluna. Pas intentionnellement la part na biso, mais d'une manière accidentelle. Si ko to tout na yo na suka ke dit les droits. O expliquer biso na nzala ndeni. Nagila mona pe magistrat boko zo courage, il a ko libérer kuluna o a violer madame. Et ça la bien. Kuluna côté la bino na ndaka violer madame. Yosko magistrat yo ki ke muninga na yo a libérer kuluna pour la faute de preuve. Quelle sera la réaction de ce magistrat-là? C'est ce que je vais entendre. Je vais entendre. Moto a koufeli tatande a consola ka moto a utiko koufela. Oui, frère, moko pora ko sexabio muke. Frère moi koufela ki mwana. Batu ba ye pembeni bazo consoler frère moko ye pembeni ya eza mwana Dieu a donné, Dieu a repris. Frère azole la bazo habiter Dieu a donné, Dieu a repris. Bazo si ben kolela te okobota kaka kolela te. Atiki kolela. 3 mois après frère a koufeli mwasi. Oyo, a eu consoler moninga koufeli mwasi. Oh, soit koufela ki mwana pas que consoler non l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, soit fort ko bala kaka. Frère habité yo koufela ki mwana o mwasi.
akufeli machine ebotaka yo kufela ki ebwele. Il faut passer par cette expérience pour comprendre la douleur ya o mutaza koyoka. Lisolo ya kuluna eza mwasi ya zemi na munganga. Munganga zo expliquer mwasi ya zemi douleur o ya koyoka so akeko bota. Oyoka ba contraction à 4 heures obando yoka bwezo lemba obando yoka likolo. Wana explication à docteur. Mais douleur mwasi ya zemi na zo ka. Bozo expliquer phénomène kuluna. Mais victime a telemi liboso na biso. Policier en tenue. Policier en tenue. C'est inhumain ce qu'on a fait à ce policier. Bakati policier c'est inhumain. C'est inhumain. C'est inhumain, bandeko. Comment policier a continué à la boue pour la moussalana. Et ça, c'est parce qu'il a dénoncé. C'est parce qu'ils ont arrêté. C'est parce qu'ils ont fait une opération contre le Koulouna. Koulouna tira policier à 4. Combien de bateaux va dénoncer les gens qui ont banga na mitema ya bateau. Merci. Bato bakoma kobanga biso ito dénoncer tant ko bima bakobalukela biso. Allez à Ngaba, allez à Makala, allez à Kisenso, allez à Changwa, Kingasani, Kimbatseke Masira, quel est l'Anjili, quel est l'Angaliema, quel est la Kingabwa. Des fois vous avez Bakuluna, mais vous avez la peur de dénoncer Bakuluna. Pour ça vous dénoncer à Tabakangi et Lelo, à aucun de wapi, à aucun a parqué, après parqué. Bakosambi sa faute de preuve, on va les libérer. Tu vas libérer à cause de la démo 7 fois dans notre moto. Quel sort pour le Koulouna au Congo? Tu pas qu'on la bago mafuta, tu respecter la voix, babeta bago condamné de mort. À quand la fin de cette mélodie? Que pense le Congolais? Que pensez-vous, peuple congolais, par rapport à cette situation? Moutamba hausse le ton et puis Azako appliquer peine de mort. Bolingi yangote, bolingi yangote. Pour bilan de ma victime. Vous devez vous prononcer par rapport à cette question à travers les numéros affichés au bas de votre poste télévision. Benga en direct, pesa point de vue. Koza moulaïté, pesa point de vue. Peine de mort pour ou contre, pesa raison. On va d'abord suivre cette pause, on revient. Et puis on va prendre l'appel. À tout à l'heure. Et agent des services de sécurité en République démocratique du Congo est totalement bafoué. De nos jours, les jeunes délinquants, communément appelés Koulouna, qui habitent le camp Lufungula, se permettent sans honte ni peur, encore moins sans vergogne, de blesser les gens. Donc, babimisa ta ba machette bango nyonso samba malamu. Donc, des grands machettes où ngamuna bao sasanga na sansali na sala ki ba makasi ya mwa mobile na ku suki na suki ne na zabu na obila kuna omila bakisi. Mais na sali makasi nzamba pesenga fox moko baze belé ba chevaux ba nini ba machette ayobetanga siko di awa na mutu koto donc babetinga siko di awa ikati awa kote batonisi epenga. Quelques habitants disent être victimes de plusieurs actes barbares de la part de ces jeunes du camp Lufungula depuis un certain moment, d'où ils alertent les autorités compétentes d'agir avant que le pire n'arrive. Alors, Koulouna yango batwazo ose yango eza bana ya camp Lufungula. Donc bana basoda baza sebe komi kaka 0 et ine etabino otaka mutu bolala. Bango baye bakoti cité. Ami bakota cité baza accompagner na papa la onse basoda soki baye na cité awa bango benga ngo lufu. Bana basoda awa bango benga ngo lufu. Poso baye asala pagaille ko panza nde bomoni bakena bakiti ba mesa. Lobi bayaki awa partir ba 2 heures ba pandi so boke boso bomuna ba pandi ya kosakana te na kati ya ngwala Koulouna tomoni pasi mikolo nyonso désordre boya te na 22 heures boya ti ba 3 heures 4 heures ton nokwa mapenja passe. Malgré plusieurs mesures prises par les autorités, d'autres sont restées et que de l'autre morte, comme par exemple la lutte contre le phénomène Koulouna qui ne cesse aujourd'hui d'endeuiller la population quinoise. De l'autre côté, la police n'aspire plus confiance à la population congolaise car elle est accusée de collaborer avec ces inciviques, d'où certaines personnes s'interrogent
Si les autorités compétentes prennent ainsi le caractère sacré de la vie humaine, sont-ils vraiment de père des familles, ces autorités? Une question qui restait posée. Non mais so mutabo bimisa mbongo bo sentir que ana palo la rezali l'intimidation bataille chez tembo bo soxi mutamoni makila bangi era boy et puis bo bimboke si ko violer yo viola rapport nani to solo la yo za mutulangai makasi yango ya koli makasi yango ya dame ba petit yo zanga na ndeni a chaque fois so bo konti yo font travail Toko bando iba dongo bana misili bunga yuka koza chef ya troupe nyonso nje kota ka fuka ngana sala kana pe mutu nzoto pe ningana ka na pe nzoto ngana be na bino ma pe copité na pe mutu quand même tous les coups basala ka funga na zaka wana ka na koza pe wana te ko sa bébé ba sa ba dega fo biso to kangami ba o ba sa ba dega ke se ba ka tu mana ngai te na bina na tolo balika muna yo ba tola pe police wala ndela bango tolo banano ya yo ngana bi Yosko Nengezabo, so bobendi déjà ba téléphone. Bozu de ba téléphone. Bozu déjà l'art. Et c'est vidé. Si on a ngena yeba, ngeni okoma sko na niveau sentiment nous ngani ngavo mafo na mega picture et utaka wapi na ngena yeba. Parce qu'on a pas sentiment. Ala ba sentiment. Au mélange ba plan va beaucoup d'opération. Te ba plan dans le sens qu'il faut travailler pour so bo yibi 4 fois so kutena 4 petits faut da me 4 petits. Qui on a pas sentiment. Oyo gande ni sozo violer. Oyo gande. Ils appellent un démon de personnes autour d'un petit. Il y a un démon sozo d'un petit tout un démon. Au vide pécile. Est-ce que vous avez un bateau violé dans la bateau sur la route à la base séminaire? Vous tenez compte? Une fois, on a une information pour violer ma sœur mon qui sens. Des nouveaux violés pénal mon salaire en Zambie à moi. Moi kawana na lo ba vérité. Le bana nka ba ma sœur. Na lo ba vérité te. Bimi sa plan, bimi sa. Ezani moni kawana. Bakanga biso bina atu zaka ibeli. To zaka bina ibeli bakanga to kinape to sa ngo mer. Na seni wana na ba na onga na mutu mabe na wanga mabe na ngati. Na no singa pa nzambi na ngati soki na yebi na lala ma sœur na bimati. Ole samla ngeza na beso na lala ma sœur na bimati. Ti obima. Ti na bima na ibe eloti. Na kari code end. Na masa mwa kanga so raman. Yene mtadama ma sœur. On peut pas quand on se bien billet to vendre ti to na prise la end. Yo dama combien de petits to ba faire na carrière ba ma sœur to chepe men. Na ndenge yo vendre pena. Oui ba suite ba lege belé. Oui moi zolo bata ba sans isa dama ba sans momi. Kasobi oye ba suite ba combien? Ngala tigeli yo potinda combien? Ba zolo bi chargement père na ngai charge. Na we ba na mo dama combien de petits oye ba soko dama di petits ko bosana. Pas ça. Et si vous violez pas maman? Ka ba jeune hein? Ka ba jeune fille. Na tuni o question ce ko ba na bateau violent amso tikela malade ba amso tikela pe bazemi na ebite ba ba rater obike bana ba ko botama ba tikali pe bona kati ya quartier aux amaramu te siko aw bakangi ondeni expliquer nga ndenge bakangeli otile lozonga lisusu alors que yo bimanga no lo roi innocent na prison mais aw bakangi ondeni siko awa nde uzabo bakangeli ondeni awa kangana to te ko yibati bo to yiba mususu to yibi da ebe si to vani mu abe na ngonga po akeshi ouais des ara ba jaloux ba bineli ti ba kebenga pekim me yani kangi do ba ba jaloux ti ba benga so pekim me yo kanga so to ko do bato ba fundi na police ba jaloux o considère ba lo ba jaloux na dossier bakangi loza innocent oza pour quelque chose ya dossier bakanga o kangi to on a connaître hein ozo reconnaître oza innocent ta non où est abord na yo momi na yo momi no azolanda yo mama pe azolanda yo expliquer non mama le so ko lukwa yebi place mama yebi ke bakangi yo bayebi momi pa yebi pesa bango mo message bazolanda yo c'est disnado bali basuka tundi pasa mais lilo basuka ti lilo basuka ko bazosambiso awe eza lilo basuka c'est là bango testament bakalinga déjà autrement le baté mai de sopani naza maboko bakonzi momo wayebi nde bakosamba mais asinkaka balimbisa ngai balimbiso ndenge botolaka bato biloko na ndenge osaka makambo nyonso oviolaka bato donc oyo osengela bakonzi ezaka balimbisa yo ozongela lisusu te yo kotika na mutu basona tika te bambala nyonso wana otika te turo kotika basona mutu bambongo nyonso oyiba na batelefone nyonso oyiba eza wapi basona yaka badifer osumba wambi bilamba oyebi kopesi mpasi mingi na bacongolaise na bafamille ya bato boyebi yango
bato mosusu bakoka te bokota mosusu mpe batikali na badefo bato mosusu mpe bakrake asali crise akufi boyebi yango ça va yo zonga kuna basa yo. Allez, nous sommes en direct, messieurs et dames. On va prendre quelques appels. La réaction de Congolais en direct de Bosolo. Vous êtes à Lubumbashi, à Kipushi. Bozola Nabiso na Kasongolunda. Vous êtes à Nyoki. Je vous salue en direct. Bato Bazana Inongo. Na Selenge. Bozana Ibali na Ikita. Na Pesibino Mbote. Bozola Nabiso Bozana Ianza. Mbote Nabino. Nous sommes en direct. Réagissez en direct. Bato Bozana Congo Central. Na Songololo. Na Madimba. Bozana Matadi. Na Boma. Na Mwanda. Bozana Nabiso na Angola. Bozana Paris. Bozana Zurich. Na Mulhouse. Bozana Nabiso na Orléans. Bozana États-Unis d'Amérique. Na Canada. Bozana Calgary. Na Edmonton. Na Pesibino Mbote. Bandeko Bozana Kisangani. Bozana Boende. Mbote Nabino. Bandeko Bozana Maniema. Bozana en direct. On va prendre la réaction des Congolais, que ce soit à Kinshasa ou à l'intérieur du pays. Bato Bazola Nabiso. Bozape na Yangambi. Na Pesibino Mbote. Bandeko Bazana Yali Gimba, Mbote Nabino. Allez, on va prendre quelques appels en direct. On va prendre quelques personnes. So Bengi au Pessi Kombo Nayo, et puis ça va nous permettre. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, vous êtes en direct. Ok, merci. Je vous appelle à partir de Colosia. Oui. C'est M. Gel, hein? Oui, M. Gel. Oui, je m'exprime par rapport à les problèmes là des droits de l'homme. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord avec... Vous n'êtes pas d'accord avec... Je ne suis pas d'accord avec les choses là des droits de l'homme. Oui. Parce que le policier que vous nous montrez là, il a vraiment gâché sa vie. Mais on va maintenant lui montrer les choses des droits de l'homme. Droits de l'homme, c'est quoi? Il n'a pas de son droit là. Alors, DT, il faudra mettre l'image du policier avec sa main à côté. Ça va nous permettre... d'avoir une idée quand les gens appellent pour réagir. On va prendre quelques appels. Il y a ma Congolais qui va réagir. Allô? 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 Je pense qu'il n'a pas compris qu'il est en direct. Allô? Allô? Il n'a pas compris qu'il est en direct. On va prendre d'autres personnes. Allô? 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 Allô, monsieur? Alors, si vous êtes en direct, hein, il faut que au monde qui Bayambi appelle na yo follow bambara moko. Allô? Allô? Oui, allô, vous êtes en direct. Allô, bonjour. Bonjour, vous êtes en direct. Oui, bonjour, Papa Sango. Oui, Loba Makasi, vous êtes en direct. Vous êtes mobile, Loba Makasi. Ouais, Papa Sango. Papa Sango dans le lobby, hein? Oui. Écoutez, Sorozolo dans la télévision, ils appellent. Kolingate Oyo Kana ne pas na yo. Ils appellent. Soko moni na yambi déjà loba. Yoko zelate Oyo Kana ne pas na loboni. Ozo monanga déjà na zoloba. Bozo ben en direct. Il faut réagir, on gagne du temps. On a un autre programme après. Je vous donne l'occasion de réagir. Bolobagi Sango, Tozolo Bagate, monsieur Ezabso. On vous donne l'occasion de réagir, il faut réagir. Allô? Allô, bonjour, Papa Sango. Bonjour, Rosa en direct, maman. Oui, Papa Sango, on a makambo ya droit de l'homme wana. Ouais. Nana za po yango. Ouais. Kombo na papa tumkikima na bengi na komina kalamu. Ouais. Tota ba biloko boye na ndeko a tshiko kufa ba bomai pour la procédure et puis droit de l'homme est élément. C'est dire quoi? Ce qui nous a droit de l'homme a ndeko ne basali bon est-ce que vous avez malamu? Ouais. Donc on a pour peine de mort. Peine de mort, papa. Ok, merci. Alors on va prendre un autre appel. Allô? 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 Allô, bonjour. Bonjour, vous êtes en direct. C'est M. Sango. Oui, oui, vous êtes en direct. Papa Sango. Oui. 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 Oui.
mboka na biso toza lisusu à l'aise te oza na mbongo na yo moko oluki yango na souffrance oza na telefone na yo moko oluki yango na souffrance esengeli obatama nango po otambola nango justement po ezala oui badroit de l'homme wana biso toza victime toza na droit ya kovivre esengeli baboma biso babotola biso oyo ya biloko oza na biso po ezala et monsieur Prince na komi na Gombe. Ok, merci beaucoup, monsieur Prince. On va prendre... Allô? Allô? On va prendre... Il y a des appels, hein? Les gens appellent de partout. Allô? Allô? Oui, allô, monsieur. Bonjour. Bonjour, vous êtes en direct. Ok, merci. C'est fait bien parce que le ministre a eu dossier on a vraiment que non peine de on a vraiment pour nango et mais ba policier ba sala comme ça na bango bien parce que na quartier na sous ba policier bazo lungwa bazo kanga ba na ba 19h 20h à partir de 23h ba za souté ba to mabe batambola alors on a peine de temps koluka te loko mususu na lolenge mususu na d'une manière ba poto de basala kawana bukangi batu butubi ba wanda ba biloko moko boye ba ya sunu te po to za bien te nga des fois aux appels muibi azao ye ba place na me o de nous exacté ce que nous fait qui ici puis en retour là donc on a pour peine de mort. Très bien. Policier à sa victime pour avoir arrêté, pour avoir dénoncé, pour avoir participé à l'opération, il a été attaqué par des Koulouna. Allô? Allô? Oui, maman. Allô? Oui, maman, on est en direct. Allô? Oui, allô, allô. Bonjour, Papa Tango. Bonjour, Ozo Loba. Loba, on a déjà la TV, on est en direct. Bonjour, Papa Tango. Bonjour, maman, bonjour. Bonjour, Papa Tango. Et Madame Fanny depuis Limité, hein? Oui. Papa, on a dit comment peine de mort, on a tout ça pour Yango. Bango ya babo makabito droit de l'homme et salaraté. Bango se kobi babo ma bango droit de l'homme. Bango droit de l'homme, biso de droit de l'homme et salaraté. Papa, on a dit que bien babo ma bango to ko komeza mate. Bazo rata ba tonga moko boye ba la bazo rate. Tonga moko balali ba kepta na prison. Trop c'est trop lembi. Tobi ma boye ba kangi bande ko la bisa mi bali ko kanga tama midi poko ba soda er na bango er na ba ta ba kasi e ba na rate papa. 18h bakangi to baye ko na biso ba koma bango. Très bien. Nao senga na bato bazo benga ndenge na lobby on gagne du temps parce qu'on a un autre programme après. Toza la question pour ou contre peine de mort. C'est ça la question. De la manière yango eza salama. Bato à droit de l'homme bazo telema, il y a une députée qui est contre la procédure. Bolobini ni pour la point de vue à député, Bolobini ni pour la point de vue il y a bateau droit de l'homme et c'est que le ministre a pris ils ont décision à ministre était peine de mort ils ont déjà mobeko ba votaki déjà la mboka na biso ba ndimaki yango mais ministre a inde ko appliquer yango Constant Mutamba est le seul qui a osé il y a koya ko tchelo ko en application les textes existent déjà mais maintenant qu'on souffrir d'application mais il y a quelqu'un qui a accepté de le faire bozo penser ni bino ba congolais bino ba victime oyaza pembe na biso azali policier ba kati loboko koto ba longoli misapi nde bozo mona misapi wana misatu ezalaka 5 lokola biso nyonso matikali nango misatu po mibale kwei bakati koto loboko nyonso bakati un policier ndenge boza komona wana a servir na police lokola na territorial bakati parce que azaki dans une opération à Koulouna ba dénoncer bakangi ba Koulouna ba mener une opération mais bakangi ba Koulouna wana ba sambisi bango batindi bango na parquet mais ba Koulouna wana plus tard ba bimi ba kanelié et puis ba yera ndako na ye po ba ya ko lukaye azaki ye moko te bazalaki obele bazoluka bango na ba adresse bake bakuti ete bakangi nièce na ye ba enlever bake na ye et quand il est venu lokola bato ba levaki bazaki quelques personnes identifiées il est accueilli pour na secours ya nièce na ye tango akomi a reçu kozwaye mais bakulu na bazalaki ebele bakulu na wana babeti ye lokola baboma ye lokola nyama bazokata ye du bomoni misapetikali misatu et de l'autre côté le boko moko ya gauche nyonso bakati ezate na place moto ya boto sala na nini Koulouna to sala na nini policier o azali moto akosa sous mosala te il faut vanda l'état banda ko lesa ye po azana bana mitano azana mwasi atikali na pasi Koulouna sko boba sala na nini bate ya Koulouna batika eba mise milimu mabe ba pakole mafuta bato a droit de l'homme balobi eza ba droit na bango
aza na présomption à innocence ba otyango na eza droit. Ce que je dis là c'est le droit. Mais il y aura des besoins nuancés avec accent. Azo jouir na présomption à innocence. Nanu ba condamné, même ceux qui ba condamné, azana ba voie recours. Même ceux qui ba voie recours, ko interjeter l'appel. Yoka ba français, nyonso na bazo bongisa na moto ya kati loboko sans procédure. Kuluna kati moto loboko ndenga uto kata na lemba. Akati moto loboko ndenga kati policier oyo. Bato batikali bongo na bapota mato ya kokata. Bilongso na lobina benga bato no swaza ba victime ya kuluna. Boya ko lakisanga bapota ba kuluna batiki bino na bosolo. Je pense que tu as venu mobimba ba victime ba kuluna. Il y a un viol qui tout au baté. Bakoulou bazo violé. Ils font ce qu'ils veulent. Bazo piller. Le coup là terroriste. Parce qu'ils sont terroristes. Mais balobi pour la rosala, pour la kokangabang, mais pour condamner il faut respecter la procédure. Mais bazo kata sans respect à la procédure. Mais ko sambi sabango faut procédure. Peine de mort et ezala lisolo to za la réalité, bino ba congolais bolobini. On va prendre quelques personnes. So na yambio koluka oyo kana TVT, yo kana téléphone ke na yambio. On va prendre quelques personnes. Allô? 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 On va prendre quelques personnes. Allô? Allô? Oui, monsieur. Oui. Ok. bato wana bakoki na kufa soki bakati maboko na polisi wana ezali bajuge nde bazongisi bato wana nde bazoboma bato bazali autorisé ya parti na bajuge kuna na tribunal likambo wana esalima lisusu te baboma bango koboma décision ezali malamu baboma bango koboma batilisa lobi te batina bango na boloko te Matondi bongo moto akati moto loboko moto apasoli mama libumu. Allô? Yo lingi moto abongo baboma ete moto ala sengeli na liwa. Est-ce que sengeli suko bika esika bato bazali? Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô. Vous êtes en direct. Oui, je vous appelle depuis Lubumbashi. Oui. Je voudrais ici un peu intervenir avec le cas des droits de l'homme. Oui. Ces gens ne comprennent pas ce que implique le droit même de l'homme là. Parce que le droit de l'homme s'applique sur les victimes et sur ces personnes-là. Maintenant, la question qu'il faut qu'on se pose, nous avons au niveau du Corée, nous avons à Dubaï, tous ces gens-là qui commettent ce genre de délits, on le tue, malgré que Bazos le Bamakambo a droit de l'homme. Droit de l'homme, il faut un niveau nango à appliquer en gros. Droit de l'homme, beaucoup appliqué en gros dans sens union sauté. Ici à côté en Zambie, il y a des catégories, il y a Batu, il y a Mabe, Wana, Babo Makabango. Parce que vous n'allez pas me dire que ceux qui ont commis au Kangabakulu, la prison, on n'a pas assez de prisons pour mettre ces gens. Et ces gens-là, s'ils sont relaxés après, c'est-à-dire on les encourage à continuer à tuer. Le cas de ces policiers, ce n'est qu'un seul cas parmi tant. Il y a nos sœurs qui souffrent. Nous sommes aussi également ici à Lubumbashi, on ne dort plus. Ça commence à prendre maintenant de l'ampleur partout. Et Bimi Kinshasa, il y a un qui est de Nabapembe, et comme il y a Lubumbashi, et comme il y a Katanga. Qu'est-ce que vous voulez? Si on n'applique pas la peine de mort, sachez-le que demain, après-demain, et au comme la Batunyoso. Et ceux qui, les lotos Coca-Cola la thé, vous vous imaginez, vous ne dormez plus, vous commencez à veiller. Même si vous avez des policiers à la maison. Même des policiers parfois sont attaqués. Mais on n'arrive plus à être dans la quiétude. Ça, c'est un mal que nous devons éradiquer totalement. Et la peine de mort doit être appliquée parce que c'est une loi qui existe déjà. Autant Moutamba est venu seulement pour mettre ça en application pour des raisons de sécurité. Vous pensez qu'aujourd'hui, les gens qui commencent à quitter leur propre pays, le Congo, pour aller habiter en Zambie, pour aller habiter en Angola, pour aller habiter à cause de l'insécurité. Nos filles sont violées, nos mamans sont violées.
Vous pensez que ça, c'est humain? C'est totalement inhumain. Nous ne pouvons pas vivre avec ce mal tout autour de nous. Ces gens-là doivent être condamnés à mort et ils doivent être exécutés. Très bien. Merci. Merci, mon frère. Depuis Lubumbashi, Boulogaki, on a tué un journaliste, un confrère journaliste, Babomi est dans Lubumbashi. Kati est la machette. Ce sont des Koulouna, des criminels. Awawa, journaliste Moko Yabiso, une consoeur, que son âme repose en paix à RTNC. Babomi est na Kankokolo Pembeni. Koulouna, Kati. A succombé suite à blessé au Babomi. Na kotange la bino baka ezali ya ba. So na sengi bino ka na Kinshasa. Mutu nyonso ya yebi ke na Kinshasa bakata ye parti ya nzoto aya. Na kozanga place ya Uchabato. Na ba province so na sengi bino na Lubumbashi na Katanga, na Kolwezi. Na sengi bino la Kikwit et koza pasi. Koza la pasi. Allô? Allô? Oui. Oui mon frère, vous êtes en direct. Moi, je pense que je peux parler. Oui, allez-y. Ouais. On a eu ma peine de mort. Moi, je pense que ceux qui sont liés, on y a une place. Pour moi, pour je pense que c'est facile. On a eu vous ici et c'est parce que c'est pas beaucoup de ma beaucoup. Non. Et on va prendre quelques personnes avant de terminer. Allô? Allô? Oui, mon frère. Bonjour. Bonjour, vous êtes en direct. Oui, bonjour, Papa Sango. Oui, Ndeko. Oui. Kombo Nangai, Jérôme Sambenga. Oui. Nazana Njiji. Oui. Allez-y. Allô, Papa Sango. Oui. Tolingi peine de mort. Si il s'agit du président de la République, asal serabito référendum banani bako bandima kocha peine de monation biso tozali d'accord na makambu ya loi mboka na biso ezali basalela biso référendum pour la situation wana ba solution kozwa yango wana biso moko peuple tondima yango. Très bien. Alors ce qu'on va faire, Bino Batbozo la nation en ligne, pour partager le maximum l'émission, la vidéo. Pour ezwa eko ya makasi ekota na droit de l'homme écoute la députée oiseau défendre parce qu'il y a une femme ou un homme député, j'aurais appris une des à charge ya bakuluna, il faut respecter la procédure, il faut respecter la député mami, il faut respecter, tu vois, les droits de l'homme. Azo expliquer tozo senga na milimo ya bakuluna ekota par accident et que no kuta na tana ndeko na ye écoute na tana mama na ye, écoute na tana mwana, ton approche na ye moko non intentionnellement, prémédité, mais s'il arrivait que écoute lié, jour wana nde, to lingi to ko sala interview après yango, to tunaye droit de l'homme et lobini na bakaya boy. Yes quoi expliquer biso. To lingi magistrat o yaza ko encourager batika bakuluna pona faute ya ba preuve alors que ba victime bazali to lingi magistrat wana mwasi na ye mwana na ye ndeko na ye proche moko ya ye akoki ko kwe ya victime ya makambo to ya ko sala epe interview ayebisa biso faute de preuve mais yaza victime parce que la famille na ba tuti moto to tune soki faute de preuve s'applique na ba kanini to lingi to mona magistrat moko expliquer biso to lingi to mona pe muta droit de l'homme asa la victime. Comme ça, la souka to ça l'interview a expliqué biso droit de l'homme et l'obinini au cas où il y a comme droit de l'homme aux victimes d'Alikambo. Que pense ou que dit le droit? Et ça la biso bien. On va prendre 5 personnes, on va arrêter l'émission d'aujourd'hui. Le frère va donner quand même son numéro. Je l'ai fait venir à la télé parce que Azo Mene Vimoko actuellement, ils sont misérables. Mutuba Kati Maboko Tata Yabana Mitano. Est-ce que ba Congolais place Bazali, nous ne pouvons pas l'aider? Un policier qui a combattu, qui a accompagné la campagne, il y a lutte contre le banditisme urbain. Mais les lois sont victimes. Les lois sont victimes. Bakati le boko, nenga zo tombola wana. Bakati le boko. Le boko za kokata. Misapimi bale za kokuya. Nyonso kapona musala ko bunisa bakuluna nda komi victime place azali. Est-ce que nous ne pouvons pas l'aider? Les lois quoi ko sala sur le côté, a komi presque inapte. A ko sala sur le côté. Akosima munduki wapi même ata kosima munduki te ata bilanga kosalela ngo ndenge nini nyonso moto akozana ngo ekopesa makasi babotoli yango na vie bakuluna bato batiki na likambo mwasi azali bana bazali mwasi akoma ekuti kokende parce que akomi incapable à kolesa même libota
Moi, ça Lubumbashi. Comment est-ce que nous pouvons l'aider? Est-ce que chacun de nous peut apporter quelque chose? Il va donner son numéro à lui, pour ne pas me donner la charge de prendre quelque chose en son nom et puis lui donner. Mais si vous pouvez le faire, vous pouvez le lui. Je pense que cette famille-là, on a violé une fille, on l'a traumatisée, ils sont allés appeler la police ne pouvait pas se présenter là-bas. Ça, c'est encore un autre cas. Il fallait intervenir au niveau de la police criminelle pour aider Tiba Kangabatouana. On a des cas comme ça. Je vais vous montrer les images de ce monsieur Kati Loboko na Lemba. Il est presque abandonné. Il n'y a aucune prise en charge, il est presque abandonné. Un civil presque abandonné. Abandaki ko kote la nanzela zoleka Kati Loboko bakenango. Vous imaginez? Kati Loboko. Batinde la kanko la mbongo ezate. Place ezate bazokela so comme un hôpital comme ko bisote place ezate so ko landi mingi ezakalika mbongo quand Kokolo a refusé de prendre ce cas en croire les témoignages de sa mère balongoli babatini bangola HJ bakomi na HJ on faut $500 pour basimba babeteza gouvernement peut ça mukanda ba signer mukanda pesate ils étaient obligés de répartir le garçon que vous voyez là il est à l'hôpital à Lemba il est abandonné à son triste sort mais garçon a victime parce que l'État est incapable de sécuriser. Le boko est katani. Celui qui a traité malamu te pe sikombe. Ba rumeur etambola ki akufi te aza malamu. Aza na bon moy. Mais bien que santé na eza très critique pour le moment suite à cette situation. Il est abandonné. Je vais vous montrer les images. Il est abandonné. Oh mon Dieu, ça fait mal. Mobali boya za ina espoir lobia okoma mutu. Peut-être à cause de la moi, à cause de la bana, peut-être à cause de la regarde traumatisme, botiki mutu la vie. Espoir na ye longwe. Ayebisu soya okoma lobité. Vous voulez expliquer en français. Et il y a aussi des coulous en cravate, des voleurs, les gens qui ont volé l'argent du forage. Bakati mbongo ya forage $71 millions. Bato bazo banzela mbongo ya kalambambuji. Chile gelou. Mbongo ya 100 jours, ainsi de suite. Révolution et modernité. De grands projets. Train. Yaki on Onatra. Bimisa $10 millions. Pour babongisa train. Tozala na train kotambola na ngwa. Sombande épave. Nanu bomoni na mboka te mboka Congo, Zaïre à l'époque. To sali don na Gabon. To kabeli Gabon. Gabon azali na problème ya train. Biso to kabeli Gabon. Mais quelques temps plus tard, plus de 40 ans, biso to sombi ango liso na Gabon. Gabon tegela biso. Quelle escroquerie. Gabon a tegeli biso zongi lisusu. To sombi ango na 10 millions. Basoko ici Joseph Kabila à l'époque, président de la République, pe babangité. Joseph Kabila a la type bilamba a kepe na inauguration. A continué la carte. Tri le très hors état la carte. Et ces gens-là sont libres. Très angoyo et vanda kaka na onatra itambola carte. Babimisa $10 millions. Très haut besoin de très topé saka don à Gabon. Congo mutekabola Gabon à l'époque toza Zaïre. Mobutu la bolingo negazo mona te Gabon azo souffrir à ce pays a pas tout ça la bango don ya Zaïre comment va la se wana don ya Zaïre ekei. Mais pour babeta munduki babeti poto balambi babimisi 10 millions à l'époque l'ancien premier ministre. Babimisi 10 millions, Balambi Labo Kitoko, Tobimisa Plan. Basokoli ici chef de l'État Joseph Kabila à l'époque. Na habité sur les Agui Nelanga. Na Mali Nelanga, mais Joseph Kabila a soukoli aye. Avant d'y faire Bazobanga chef de l'État. Mais la souka très haut et tambolate. 10 millions et kenda. Mais tout le monde est innocent. Ce sont des koulouna qu'il faudra aussi exécuter. 10 millions en go et vandi. Très haut tozole là-bas transport à Onzele Zate. Ce qui très haut zalaki. Et quoi que ça lui s'abatolé tous aux Willeri toko kota la katia na Keriflar na Kenjili na Kingasani mais très haut ça il sous-souté $10 millions et bima tala moulaï nyo soit très haut mais batango batambola kao Bosali ba texte au lobby on ne sait pas juger le premier ministre tu vois juridiquement il n'est pas responsable bozo lamba kaka mais ce sont des koulouna na komi na mboka na yembaki moindo nzangia ministre ya développement rural na komi na mboka ozo tuna bato forage place monsieur azo bizanga yonde muto yena kombo na sigeza mais ça ja mokonza mboka tinde biso forage exact mais bazui décision sur bangwao babi bato bana mboka bana pro mama itopesa bango mai na milliers ruraux babenga ngo na français milliers ruraux et sika bato bana passe na ba milliers ruraux
Bon, ça les bango projet, bon, c'est 71 millions de dollars. Pe mbongo ebimi nango, motope ayibi azate, mais projet comme na sukate. Yo pe sango kolobate, soko lobi, c'est que ba pesa ki mbongo. Ozo lukela papa Tito Makambo. Yo ne mutoza. Ah. Et puis nako moyo kaote, papa Tito apparemment koki kokoma na banque. Na ebisaki bino makambo forage na lampadaire. Lokola na mokili bato balingi kolongisa likambo wana te. Na cimetière. Yo kufaka na cimetière. Yo tika na libanga te. Ozo kota na cimetière ba wei ba ko motala yo. Na cimetière ba wei ba ko tala. Na mo ya ko réclamer yango. Ko pesa papa Tito gouvernorat ya banque centrale. Ko commissaire gouverneur ya banque centrale eza lokola o pesi soso responsabilité ya nguba. Ozo bisa soso lobite o nguba quand même eza ya famille. Oko ko tala yango na poko pesa nga rapport. Ozo la rapport ani na soso. O pesi tabakenge la pondu mais asa le rapport lobi na tongo. Oza pondu ya famille oko tala ngo yo ntaba otala quand même bande kono bazaliawa na koyo pesa nga rapport comme ça ata 10 jours tokolia nde ntaba zo batela pondu azozela ntaba nde papa Tito azozela. Je ne suis pas là-bas, je ne nomme pas, je vote mais je ne nomme pas. La vote je peux sanctionner, la nomination vous êtes libre. C'est du spectacle, mais les conséquences sont réelles. Nomination au Salama, dans 2 mois, je pense, remaniement au Salama. Remaniement au Salama dans 2 mois. D'ici mois de mars. Soumis dans notre Premier ministre. Premier ministre. Malgré ma critique, malgré tout ce que nous voyons, mais soumis dans notre Premier ministre, chef à gouvernement. Mais quelques ministres vont sortir, ma ministre Msouba Okota. Il va réduire peut-être le gouvernement, il y a plus de 50, il va réduire. Il va réduire le gouvernement. Ministre Nina a distingué, il faut que le gouvernement. Ministre Nina. Parce que la misapi. Sur 50, il faut que le mais la majorité ont échoué. Mais quand la mingi a été il y a des voleurs. Tu vas voir mboko babimisa ki penza mbongo. Neto za bo babimisi mbongo. Mbongo wana musala ngo zaki projet à 100 jours. Batongela ba soda bandako. Batongela bato, batongela ba logements sociaux. Siko mbongo nyonso wana kinda. Na le muyibi azalate. Oui, l'état cause a raison, il sait pour que l'état se trouve pas ki muyibi azate. Kasi biloko eza wapi? Bandako eza wapi? Kuluna mususu ya ngoyo. On doit exécuter. Constant Mutamba bimisi dossier ao. Dossier bimi ya mbongo ao. Mbongo ebele na banque centrale. Mbongo ebele. Tant que remise et reprise de Salamagi la banque centrale, dans le mois de janvier, il y a 2019, bateau ba bimagi na banque, na bateau ba kotagi ba kuti milinga ya pamba, bateau ba kendagi ba kena mbongo ebele, des millions de dollars kinda, ba pesa yango nani, rapport ezali, nana simbaga mbongo, nani amemaka mbongo wana, bazo benga bino siko bosamba, tuna bino ka français, obotama wa pitata nonani, mais eko mande na suka. Awa mutamba komi papier ya enquête mutabeli na noté mais tous les gars sont procès bandi bato malade babandi bato akobela santé na ye milinga kotoyo et nous serons obligés de comprendre ba caprice bato bazobela. Une autre forme de kuluna à combattre, de kuluna à exécuter aussi, messieurs et dames. N'oubliez pas le programme. Demain, nous avons le gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Préparez vos questions. Précieux Mouyok, on va mettre ça. Vous préparez ma question. Onyo Sobolingi. De retour à Daniel Bumba Lobby. Il est notre gouverneur. On peut ou ne pas l'aimer. On peut avoir un avis contraire. Mais c'est notre gouverneur. On doit lui poser des questions. Je poserai des questions. Je poserai des questions. Et puis, les mercredis, nous avons Maître Christian Mossembe, président à CESAC. Il est l'invité. Les jeudis, on aura Constant Moutamba, les Mineta. Il sera ici. Posez toutes les questions à M. Constant Moutamba. L'homme à peine de mort. Et le vendredi, Laurent Onyemba sera là. Allez, M. Constantin, on va terminer avec vous. D'abord, courage. N'a rien courage par rapport à ce qui est arrivé. Le solo ne peut pas passer. Tant on a mon acquis, on a quoi quitter. Ngai na koka kosungayo na ndenge na koki kosungayo. Mais charge à mutelegi à batterie. Ndenge tolo ba na verbe. Batu baza ebele. Bande kono ba congolais bazolanda. Lilo banino kolo bana ba congolais. Avant nga na intervenir na suka. Alilo ba nazolo ba congolais. Police ezosala musala makasi.
général Gilimbalimba, Blaise Gilimbalimba azosala musala makasi. Général Longaboni azosala musala makasi. Mettre biso partout pour aussi ça makambo ya bakolo. Mais tala lelo yo biso ndenge totikali. Donc basunga biso nyonso yo tokomi boye na musala ya l'État. Tozali ebele mususu lelo soko azotambula na makolo nyonso ekatana kolo ya bakolo. Donc na sepeli mingi kukutana na papa Sango po ndenge abengisaki ngai na mission pe makambo nyonso oyo ekoma tipa chef de l'État amona ndenge policier du peuple ndenge tozokoma likolo ya musala oyo topona. Numéro na ngai numéro no ezali 082 ouais 037 ouais 63 okay. 66. Donc bateau bakoki kosalisa policier okobenga okozana lisungi librement parce que en tout cas nalingi tosunga ye nayebi ke ba victime baza ebele, mais pour cet élément j'ai eu quand même du mal. Tosunga ye azala bana mitano atikali na pasi. Je veux aussi voir ce garçon là où le boko katani pour na besoin na eto osengela epé quelque chose. Bokoki kotinda na 082 son numéro même après l'émission Robengae 082 bokoma bien 037 63 66 082 037 63 66. Vous avez MP ça? MP c'est 082 037 63 66. Numéro na yangwana 082 037 63 66. Général ça là tout na lata protège. Ozoluko la protège na lataka ndenge vimbaka boye mona protège zo pasuka. Donc na luka protège ya bien na lataka pona ko. Très bien. 082 037 63 66. Il y a un des numéros naé. Je pense que ceux qui bengi après émission vont participer à quelque chose. Il va vous bénir, messieurs et dames. Alors, merci pour la première partie. On a fini. Donc, le rendez-vous, c'est pour demain. Pour une nouvelle émission avec monsieur le gouverneur Daniel Bumba, mercredi maître Christian Bossembe, et jeudi avec le ministre d'État Constant Moutamba, vendredi avec maître Laurent Onyemba. Évidemment, intro et Gozala, enlever les rideaux comme d'habitude aux Anglaterres. Je vois Hervé KMB qui insiste. Alors, on va prendre une petite pause. On va se retrouver tout juste après pour la deuxième partie. Merci à frère Clovis qui nous a facilité la tâche quand même de rencontrer monsieur Constantin. Merci pour tout ce que tu as fait, monsieur Clovis. Merci également à Yaya Maurice Eombo depuis Zurich. Merci à Marthe Diakes et Bazeimo. Et merci à la grande famille Abosolo Place Bozali. Salut.